e bamayele nyonso wana na zana yango bo soki bolingi na kufa nango kaka e bino kaka même ba professeur ebele na yebi ayebi ko utiliser ordinateur te. Ensuite batie ministère mobimba ya formation professionnelle et métier. Donc ça signifie que connaissance informatique et poni ce qu'on a agité. Alors un millionnaire wana ba kozala créer soki batu bango moko ba mi pesi na misala. Puisque ça, le Congo, c'est le paradis terrestre. Bienvenue sur La Main Verte. Vous voulez savoir sur les activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné. La Main Verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. La Main Verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Mbote na bino banson bana République démocratique du Congo, mbote na bino banson bana province ya Congo central, mbote na bino banson bana territoire ya Mbanza Ngungu. Lelo onde to prometa ki bino to tiela ki bino déjà na terrain, émission otokobenga désormais La Main Verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Kasi lelo yo to na cadre ya développement pour te découvrir ensemble ngai na bino tokolandango elongo. Na kotina nuna kati toyeba nini oyo ezali kuna. Bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Je m'appelle monsieur Alphonse Bassiviki di Lutala. Je suis l'initiateur du Bureau méthode de développement. Le Bureau méthode qui est une structure savante qui réunit en son sein des intelligences multidisciplinaires pour chercher ensemble de trouver des solutions aux problèmes quotidiens des populations susceptibles de réduire d'une manière ou d'une autre les problèmes de pauvreté, la pauvreté aiguë qui nous gangrène tous au travers des projets bancables. Alors, le personnel qui œuvre dans ces bureaux méthodes œuvre sous un modèle de gestion d'activités périodiquement négociables. Donc je suis l'initiateur du bureau méthode et au sein du bureau méthode, il y a aussi d'autres structures qui sont par exemple les corridors santé, ce corridor 4 et ensuite nous avons le centre de formation professionnelle Mbanza Ngungu chez nous qui fera l'objet de notre émission de ce jour. Oyo nde ezali mama la likambo ezali centre ya formation professionnelle oyo papa Alphonse a sali ou soit a créé ou soit ndenge nini nde sans plus tarder tokoyoka ye moko ndenge nini akomeka ko expliquer biso centre wana ezali lolenge nini. Bon, ndenge bozo komona centre ezali eloko moko to initier mais na kotalaka ba axe prioritaire ya développement oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi oyo a implémenté na mandat na quinquennat na ye oyo deuxième quinquennat na ye oyo. Alors secteur ya emploi a tiango lokola secteur ya liboso po vraiment efulukisa batu. Donc la création des millionnaires. Alors un millionnaire wana ba kozala créer soki batu bango moko ba mi pesi na misala. Puisque o balobaka ke no Congo oyo malamu to teka kaka mboka ngo bazali penza batu moko penza oyo baza retardé. Puisque ça le Congo c'est le paradis terrestre. Paya nyonso kutu bazo kosala tubaya awa me biso moko yangwana na quinquennat oyo chef de l'État alobi en tout cas il faut à développer secteur wana makasi
alors maintenant secteur wana nakala tozalaki confession esalamaki entre enseignement primaire et secondaire et professionnel. Ok, alors maintenant ba éclater yango batie enseignement primaire et secondaire, ensuite batie ministère mobimba ya formation professionnelle et métier. Alors biso toke na créneau wana. Alors maintenant lokola biso tozali ba privé lokola ngai, hein, papa Alphonse naza na bandako na ngai, naza déjà na bisaleli veut dire ba instrument de travail. Donc l'air na sollicité na salle eloko wana na partenariat avec l'État, bango pe ba moniki no tellement que ozali mutu moko penza ozana makoki wana d'abord ya Bwania, pour votre je dirais aussi en passant que nazali personnel retraité ya Université Congo ba mayele wana na zwi na gestion ya ba institution nazali pe consultant ba place belé et sali ke sikoyo ba mayele nyonso wana na nazana yango bo soki bolingi na kufa nango kaka bino kaka mais na lingi ke mayele wana ngana tikango na génération future botika loko salela yango wana na créer eloko lokola boy comme ça batu bazala na indépendance financière na misala obakoye kola awa. La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Kasi yebisa biso lolenge kani oyo yo sali pona ko kozwa déjà centre oyo et puis kombo ya centre yango ezali nini? Bon, kombo ya centre yango ndenge na lobaki kombo nango centre de formation professionnelle Mbanzangungu chez nous. Toza na Mbanzangungu chez nous. Isha Mbanzangungu ipada biso. OK. Donc yangonde centre wana bon awa toza nanu na ebandeli na ndako na ngai na avenue Basivikiti. Kombo nanga Basivikiti. OK, avenue pe lata pe kombo. Avenue balati sango. Akobeta kop nini ana? Kozwa kombo avenue za GT. Eza GT pour bazo komango pe de na mababuku. Hein? Okay. Donc population bango mokonde ba pesa kombo wana ponda ba misala oyo na salaka, hein, misala oyo na salaka awa nazali notable munene ya kwena biso et bango moko ba monaki ke na misala oyo puis nazali parmi pe ba premiers occupants na côté oyo. Bien, papa, excusez, tokozonga muke mwa sima, o mekanan ko pesa vraiment côté yango kombo nango eza nini, eza quartier nini, eza wapi puisque bato ba kaka côté oyo bipai oyo ekozala malamu nan soko pesi vraiment adresse na kombo ya coin otozali. Donc toza awa na Sonankulu na quartier Noki 2, OK, quartier Noki 2. Noki 2, mais na selile ya Kusukusu. Donc ce qu'on y a dans Sonankulu après hôpital dans Sonankulu oye avenue Colonel Fundu. Colonel Fundu aye beni makasi donc na avenue na ye oye na église Liloba okitika mwa C, hein, na mwa C soko tunika ka papa Alphonse Basivikidi aza mutu ko yebana pour asala ka bisale ebele ya développement ya kwena biso oyo aza mutu moko ko yebana. Alors maintenant centre oyo eza na avenue Basivikidi numéro 24. Donc Basivikidi des alépé kombo nangai donc la population va pesa va baptiser kombo wana ya avenue Basivikidi. Merci beaucoup. Bon, de toke na papa doucement, sûrement, lentement. Nyonso ka poto comprendre. Sika awa ndenge nini oza ko sala puisque déjà est-ce que centre ici est komeli to centre ezana nu bébé ezolinge kola. Bon, centre eza bébé elinge kola mais tellement que Bwania capacité d'organisation donc ils ont na elulu moko ya ko sakanate elulu moko ya ko sakanate même na niveau ministère pour tozo yamba à peine to fogule ngo presque 1 mois et demi mais tozo zo ba contrôle kirikiri ya déjà arrêté papa arrêté ezali donc oyezali na arrêté na tozwi lango na sima ya église mokoboye
tokoti na nsima wana lokola école conventionnelle lokola catholique lokola école conventionnelle protestant lokola école conventionnelle kimbangiste le biso mpe tokoti na nsima ya église wana voilà yango wana bapesi biso arrêté veut dire toza privé mais tozo fonctionner na nsima ya lingomba wana puis l'état mpe yango mpe azokolinga azokoluka bato lokola biso privé to pesa maboko na l'état comme ça l'état lokola ngai naza na makoki oyo naza na bandako naza na bandako yango wana le baye kotala viabilité balobi do naza na makoki donc oyo ofilme ezali kaka ebandeli ebandeli peut-être prochainement tokokende esika centre oyo kozala esika ndako munene na tongi oyo ezali ke ba bureau eza kuna et puis salle de travail eza na capacité d'accueil déjà ya 50 apprenants donc awa ekotikala pe awa ti tokokende susu na sekuna. La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Ok, merci beaucoup. Donc, merci. Papa, yebisa biso sikoyo, ba formation nini oyo ezali awa. Ba formation nini oyo za ko pesa na ba ndeko oyo baza ko apprendre. Centre ezali intéressé na batu nyonso. Alors, maintenant ba filière, toza na ba filière misato. Ok. Ya liboso toza na développement rural. Yami balé tozali na informatique. Yami sato toza na entrepreneuriat. Sikoyo na développement rural ezali nini. Sokoye na centre oyo donc tozali ko pesa ba compétence ba capacité nécessaire pour lelo oyo même pour o nouer le début du mois ata koza na mosala ezali pasi lelo oyo sopeka sobelanga kabelanga eza awuli sekite yango wana awa ya moyen oyekola eza formation scolaire plutôt universitaire te mais awa bakopesa ba capacité oyo ezali ke na mwa ngongo moke oyekoli mosala okomi no indépendant ole o dépend toujours na ba parents to dépend na mobali to dépend na mutu songolo pakala. Alors, l'école lobina. Papa, pardon, papa, excusez, na développement rural. Formation, ils ont au moins combien de temps durée à formation? Quand c'est ba durée à formation na biso ezali de 3 à 6 mois. OK. Mais maintenant sikoyo bako pesa yo papier, ezali papier ya l'état. Donc bato awa na ba durée wana, il faut au sala examen ya l'état. Ndenge basalaka na l'état ndenge basalaka na l'état donc ba examen d'état pe ko banoko salama awa mais na ndenge ya enseignement supérieur universitaire enseignement primaire et secondaire awa ezali na babengango enseignement professionnel et métier donc baza na style pe ya ko sala ba examen d'état pona ko pesa papier à l'état que solo penza oyo oyekoli. La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Okay. Donc, dans le développement rural, nous avons la pisciculture, apiculture, donc, nous avons la bambisi, nous avons la abeille, nous avons l'élevage kirikiri. Basoso, mabata, bangulu, dowanande basote élevage kirikiri. Ndenge nini okoki kosala un projet agricole ndenge nini okoki kosala yango ndenge nini okoki kosala ke oyo dépenser na oyo obimisi po osalela sikoyo est-ce que okozwa ndenge nini donc il faut oyeba biloko wana po tosala kaka lokola babilanga ngulu mais or kosala bilanga banda obanda koluka esika kosalela mabele. Est-ce que au sommet mabele toko defa tout ça toko louer ensuite au engagé par la main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Ti o salisa ti o lona
vous, tout ça. Et donc, schéma nyonso wana, eliaka mbongo na temps. Mais est-ce que batu bayeba ko la calcul? Ce qui tok osali bilanga, est-ce qu'on gagne to au perdre? Or que mutu nyonso alukaka, ti azosala po a gagner, po abika. Donc maintenant, biloko nyonso wana esengaka oyekola. Même ozoko bokola nani bibwele. Il faut oyeba ko bokola. Même place autozali. Oyebi ke awa place tozali, ngana koko bandoko produire même bambisi aka place ezali toza na bakaro awa. Ah papa. Nandenge kasi yango tolobi ke il faut oyeba okoya koyekola ba technique awa. Même na likolo ozomona ke tokokolo na même biloko kolia même na likolo awa. Na espace boy tokokolo na. Papa on est comme magie. Non, eza magie te. Oui, okoyekola yango parce qu'on a espace okoki ko bongisa par exemple na mabaya au lat sinene o tia mabele. Même na ba poto to mona ka ba place mususu bazangi nani espace mabele mais balona. Et oui. Donc le gola awa na lobiki awa pe na koko boko la bambisi ona koki ko na koteka. Le yangwane ba technique nyonso oyo okoya koyekola ngona na centre. Que mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, donc Yaya Mobali, Yaya ya mwasi. Tant yango yo to boy na biso bakuluna na buto ke simba machette oni ninga na rata ikotanga. Donc balobi classe eza na retardé lelo oyo papa Alphonse ayeli sous ko proposer biso makambo kitoko. Yo oyo monike ozonga sous classe to lata uniforme yaka awa epai ya papa Alphonse aza mosikate centre ezali awa bino mo bozo yoka bozoyoka donc na bendi nanu dictaphone pona expliquer bino ke makambo oyo ekotinga makasi puisque jeune ya mwasi jeune ya mobali il est grand temps donc papa lobi ya okufa na mayele nete il faut tikela bino même l'espace okoki kolona. Donc yango na de makambo papa toko bananu bon sikoyo tozaki siko na développement rural oui toke na informatique surtout na informatique nde mama likapo informatique est comme ti mwana muke mwana oboti ya 4 ans sikoyo biso bakoko na biso tozoko kosuko tala ba télévision te okomona ko botele nani télécommande okobotela akozwa téléphone abadiko ko sakana ayebi bakamono c'est ça na téléphone pour de intelligence artificielle wana donc bana ba yekoli yango et bien comme lisusu na kalezalaki kokendo komisa mukanda na mutu oyo ayekola que si siko ba analphabète ba komi ebele tango ozwi mukanda na yo to ba projet na yo oke na bureautique qu'est-ce que commissaire c'est ça ko commissaire ngo donc ozade kaka et que si donc makabonyo ko kotangisa na oleke yomoko osalango donc eponi agité donc même ba professeur ebele na yebi ayebi ko utiliser ordinateur. Donc ça signifie que connaissance informatique est poni ce ko agité. O ngana sala droit, ngana za maître, o ngana za boy, na za médecin, mais o yebo ko bete. Finalité. Puisque partout ko kende même na misala, ba ko personne ordinateur. Même yo kaka boladani journaliste, pour ko traiter nani information ordinateur. Donc ordinateur est comme incontournable. Même na ba miminganga, bazo sala siko intelligence artificielle. Biloko nyonso est comme ka ko il faut que ba ordinateur. Donc ordinateur est comme domaine moko à la base. Alors maintenant awa ba formation ezali awa bana connaissance basique il y a bureautique okoyeba pi na ba connaissance sophistiquée puisque centre oyo ezali centre banganga mayele. OK. Donc centre oyo kotala kaka centre professionnel mbanzangu chez nous mais ezali bureau méthode. Bureau méthode où ils ont réunir ba intelligence multidisciplinaire. Donc ils allaient vraiment une organisation savante. Donc oyo na place oyo et tozali na ba un personnel hautement qualifié
bakoki mpe kopesa baformation oyo ezali ya haut niveau, même okeyi même na baorganisation internationale baengage yo, donc bakosalisa yo test mpe bana boko mpe bazwi yo sans problème. Po nga nazali na lobi na yo ke nazali pensionné ya Université Congo. Voilà. Donc na soko okende na Université Congo kombo ya Alphonse Basevikidi ezali pilier. Touti koleka déjà ici sous pilier ya mibale ezalaki ya ordinateur to pe informatique sikoyo papa apesa biso troisième pilier. Troisième pilier ezali entrepreneuriat. Et soko tuni mutu okoloba nonga na yebi entrepreneuriat. Mais nini oyebi na entrepreneuriat? Mais l'entrepreneuriat c'est un tout. Alors siko biso na entrepreneuriat tozi ba angle nini? Tozi ba angle lokola pour eza ba métier professionnalisant. Professionnalisant. Alors, tozi lokola coupe et couture. Après coupe couture, ce qui coupe couture au sangisi yango na maroquinerie. Maroquinerie ezali terme asika. Mama ndenge na mone kitoko makasi boye. Bolingi donc mwasi azala na bonzenga bonzenga tala kaka niveau. Bon, alors maroquinerie ezali ko façonner ba pièce donc en fonction ya tissu oyo poni. Donc lokola bino basi bolo bagani lokola pièce lokola nini? Pièce liputa. Alors tango sombi liputa. Olobi na latango donc banana suki tina makolo. Alors maintenant okende na mutu oyo asali manokinerie. C'est manokinerie ou maroquinerie. Quel on est ça comme passé? Maroc, lokola maroquinerie. Maroquinerie. Alors maroquinerie wana bokoko pesa forme par exemple ya sac na yo lokola oyo. Sac oyo bakolatisa yango elamba wana. La main verte. Balatisa yango elamba wana. Dommage que naza na modèle yango awate. Bakolatisa yango elamba wana. Bazui même chaînette oyo balatisa yango elamba wana. Bazui même sapatu balatisa yango elamba wana. Bazui même nini okoko cha même na mutu même kitambala ba former yango. Même eloko oyo ko voilà même chapeau nyonso wana na ela. Lokola bozoke par exemple na eloko ezali lokola prédote manifestation. Allez, mobali pe alati moi eteni ya elamba kitokote. La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Vraiment bino moko boza komona biso moko toza komona donc balobi télévision eza radio te na radio toyoka kame oyo toza pe komona toza pe koyoka donc système intuition papa voilà. Bino mtu botanga mingi voilà. Système intuition donc eza a epa ya papa donc nga il faut basalela ngango déjà voilà. Il faut associer d'ailleurs to couper ce cadeau. Merci beaucoup papa merci. Il faut associer donc maintenant ça quoi no kozwa na kombo na yo. Wow. Bako chango sac oyo na kotinda basali na po na yo bako chango na kombo na yo kombo nani Bibiche Chibola mama Bibiche Chibola na sac wana te ozo tabo nango boye batunu so bozo mona wana ta petite sœur au souhaité ti po eza privé eza kombo na ngai eza kombo na yo voilà donc wana nde maroquinerie donc tangu muna mwana mwasi o asali coupe couture associé yango na maroquinerie okomona kupesa kitoko mbongo te. C'est ça. Notre automatisation ya bana basi. Bon, toke sikoyo na transformation lokola ba fruit. Ba fruit oyo d'abord ba jus oyo. C'est tout bien bato ya ba média, il faut bobete lango sete makasi po ba jus oyo ba mindele bandeko na biso wana ba memili biso yango esoko boma ba santé. Batu bakomi lokola bakomi batu bameli bombe pona nini biloko tozoko liaka wana komela ka wana ba sucre wana soki ya ba mindele wana il faut disparaître il faut to bandoko kolia komela pe bio donc c'est un peu yango tozoko implémenter ji lokola nini tokoko transformer
sikoyo toke na fête nanga na memili bino 300 litres ya jus ya mingenge na bino bato bomemi jus ya nani ya soki ba jus na bino ya ba fruit oyo penza nzambe ezopola nango biso tokorekipere nyonso ata webe non tokopona po sikoyo ntango na wenze malala na ba 17h kamino malala eye wana malala ezo ekosala nini topona yango te mais maintenant biso biloko wana ezala ba malala ezala ba manga ezala ba cœur de bœuf ezala ba tangawizi donc biloko nyonso nzambe asali eza na tina yango eloro biso dek il faut to bala donc il faut ko balolaka mutu eloko moko na lobaki te nazali animateur producteur ya émission limsa émission babengi nsadolo a mvuilo boyoki bino moko boyoki bino moko donc papa aza confrère na ngai biso bato tozalaki formé en premier na radio ntemo okay. À part radio ntemo nanimaka yango lisusu na radio ngunga et puis na bavuvukete mpe nazalaka vraiment surtout un des collaborateurs donc naza koyebana na baémission alors maintenant batunaka ngai une fois mais sikoyo papa basiviki di mateya oyo opesaka na radio pratique na yo ezalaka wapi siko bozomona pratique voilà donc réponse yango alors maintenant toza na kosala lokola bapâtisserie soki na mbanza ngungu awa système ya bafete ou bien bana surtout na Kisasa actuellement comme non papa je vais aller au supermarché partout ba culture wana ebite soki uti wapi maintenant sikoyo nini bazoke ndoko soma kuna ba gâteau ba gâteau de mariage mais bien sikoyo soki nanda kuna yo mwana na yo ayekole biloko wana kosala lokola ba gâteau de mariage kosala lokola ba choma wana. Ce sont des techniques que nous allons implémenter ici dans notre centre. Donc, bato ozomona oyo bazali ba formateur ba formatrice. Nga naza chargé ya logistique naza na bio. Kombo na ngai Miss Kinambwi Dinkwezi naza formatrice na centre professionnel Mbanzangungu chez nous. Kuna naza côté ya pâtisserie na transformation ya jus. Wana nde ezanga inde mutu na ko pesa bana mayele ba oyo nyonso bazana posa bayekola bayeba na ba mama ba papa tozo bengisa mutu nyonso oyo azana posa lelo ayeba kosomba ta kwanga na ye lipa na ye to eloko na ye ya bien alata aya koyekola azwa mayele nga kombo nga ba Vedila Mayindo naza chargé ya discipline na centre professionnel Mbanzangungu chez nous. Kombo nanga Mantanga Ngimbi Kevin, je suis formatrice en esthétique et coiffure dans centre professionnel Mbanzangungu chez nous. Na olakisa bango comment ko sala maquillage à marié, maquillage personnel, maquillage de soirée, donc na coiffure, comment c'est ko sala coiffure à marié, comment on sala coiffure ya yomoko bien, donc coiffure ba marque est tellement belle, mais ba ya ka rebelle ba ko apprendre. Oui, il y a relate pe ba marié, make-up nyonso za nakati. Je réponds au nom de Madame Chancel Mengi, dans centre professionnel de formation Mbanzangungu chez nous, naza secrétaire. Okay. Donc ba prena nyonso bakoya avant d'aller chez les coachs otobengaka. C'est moi la chef, la réceptionniste là c'est moi donc hormis cause à la secrétaire, comme on a un coach qui est vraiment responsable, il nous booste. Il y a un domaine mon côté, bien sûr que je suis linguiste, mais azo booster surtout toucher na ba compétences mususu. Dès que tu as déjà ouvert bientôt là, tu as vu que tu as na informatique, na l'esthétique, na ko transformer ba jus là pour que demain après demain, nga pena comme na connaissance wana ya koleka. D'abord, je me nomme Giverline Tsukula Bona, au sein du centre Naza formateur na filière informatique. Alors, lobby ezalaki l'analphabète, c'est ça, mais aujourd'hui, analphabète, c'est ça, ignorant en informatique. Alors, tozawana, pour nous encadrer,
mpona kopesa formation baniveau nyonso oyo esengeli na motu nyonso azala préoccupé ya koyekola pa na biso awa. Je m'appelle Avakala Kalun Seviko. Je suis ouvrier principal ici au bureau de méthode. Merci beaucoup. Binomo bauti komona balobi télévision ezali radio te bomoni binomoko bilongi papa bilongi kitoko bala mikie mais ça va naomona déjà. Donc chaque filière a une branche donc chaque filière au monde local développement rural ce n'est pas le lobby que développement rural au sala nyonso te eza branche par branche oye kokomama na nini nini olingo sala nde yango nde okomona tokozila yo enseignant awa tozana ndingese ya kozala na 45 agents oyo bakozala payé na poche na ngati mais na poche ya l'état donc poche ya trésor public donc awa boni kaka échantillon nde to bengi c'est mais sinon tozana déjà une vingtaine d'encadreurs bazali aona ba agent de bureau mais sinon l'état a biso autorisé kozala na 45 membres du personnel. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Papa Kasi, message nini oyo okoki koyebisa na population mobimba ya Mbanza-Ngungu oyo bakotala yo de coin et puis en général en République démocratique du Congo. Message na koki kopesa mboka Congo ezali mboka elaka oyo Nzambe apesi biso. Mboka kitoko na mokili ezali te lokola Congo démocratique po biloko nyonso Nzambe atika kosopango awa yango wana ozomona ke bato bazoko bundisa biso pona bomengo oyo tozana yango misiko bomengo me Congo eza kitoko ngande siko komona yango uziko ndenge pona kosala il faut mutu na mutu abelisa bongo à découvrir ni okomona ke vraiment Congo eza kitoko koleka yango na lokola mena biso to implémenter expérience oyo et nazolo bango mingi na batu surtout na ba jeune fille bazozo bazemi pona nini kasi mpiaka ostali 2-3 semaines osimbi atadi makutate enteta ozana besoin ya chombo ozana besoin mwa mafuta ozana besoin na mwa sous-vêtement et moi body pe baninga no balati et okosala nini tango mobali akoya okosala nini c'est ça maintenant le problème. Or na ba centre boye okoye kola misala onyo so totangi awa comme ça yo moko koma indépendant donc oza ba compétence et okoza papier partout kokende bazo senga ba compétence donc tango oza na ba compétence na yo ezali kaka te ba chômeur même ba oyo ba université toyibi ndenge komi université aussi desi PPPP alongi na ye mena kati penza pavala yango na awa ekosunga batu nyonso comme ça ba ya ko se refaire même bati o bazoko sala déjà awa ekosunga po et comme nongo passe même ozoko sala na mosala pour na atteindre début de mois mais tant que na capacité na mosusu okoki pe ko se retrouver donc centre za ouvert na batu nyonso mikolo tozoko koma ba inscription est gratuite mais le cours année professionnelle et ko bandana octobre selon ministère de tutelle et ministre a insisté nango que secteur o yango ko booster économie ya mboka alors yango na sikoyo en attendant que année professionnelle et banda tozoko zoa donc ce qui na filière ou bien na branche tozi 10 personnes to bandi po bato liboso wana tozoko former bazali lokola ba cobaye veut dire ba tumoko lokola tozo sala ba expérimentation ba cobaye wana bo ba yekola na mitu ya batu wana ba yongo ba bengi lokola ba cobaye mais batu wana bo tozoko za liboso bango beto ko former bango bako signer pe pacte veut dire entente moko
bango pe bakokoma ba formateur awa lokola ba engagé donc ba oyo bakoza ngolu ya koyekola liboso awa na mwa mbonga muke kaka po biso toza bato ya l'état tozozela mitindo euta na ministère mais en attendant moi fourchette wana quand même ba oyo tangi awa bazoya chaque jour na volontariat po bandimi santo ezala ya le bozo ya mais quand même etango zoko ya quand même faut batongo ba melamai ba melamai ba dia ka moi wenzo te comme sinon c'est pas te au fiable c'est bongo bambundi. Ah, Papa Alphonse, bien vraiment. Papa Alphonse, maintenant, Pesabiso adresse, puisque bandeko déjà des abe baro lukayo makasi. Adresse nini o boromona Papa Alphonse, puis numéro de téléphone nini o baro benga Papa Alphonse. Bon, stati moko na linga na pesa mais na linga na pesa te, mais na go pesa kaka. Vraiment. Papa Alphonse azali mutoko yeba na makasi. Azali pe coordonnateur fédéral, il y a ICO, Union Congolaise, parti politique cher à son excellence, professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Donc, Boya, on a avenue Basivikidi, numéro 24, on a Boujaka Mingi, mais bureau est ouvert. Nengo moni bango awa, basalaka awa tous les jours, de lundi au vendredi, pe samedi na pesa kabongo moi tangu bagende ko sokola bilamba. Alors soko lingi ko benga ngai numéro nanga yangoyo 089 648 39 54 na zongeli 089 648 39 54 non ozinga partout na kozala même na WhatsApp surtout na WhatsApp eza na numéro WhatsApp tango komelinga en tout cas partout ngana na zanga ka megate donc à tout moment Papa Alphonse. Voilà, binomo boyoki bien en dehors ya wana balobi politique pe ezaka makambu papa azali na iko parti cher ya yemoko mwana mboka oya longola soni na bana mbanzangungu son excellence Mukoko Samba bambote bisiko zali papa. Merci beaucoup Papa Alphonse. Comme nous avons déjà na suka. Mon Papa Alphonse na alliance, mobeti te solo. Bon, Papa Alphonse azako bala. Batu na kamingi question wana donc soko lingo beta le dalito okozwa te. Donc de Papa Alphonse abi azanga ka mega te yo so tie mi sukuna donc azo kipe. Donc azali marié, père de 4 enfants. D'ailleurs bana na ngai nde bangonde bazoko pousser ngai papa au sala likambo oyo donc bana baza na kati donc même soko koti par exemple na réseaux sociaux na biso ya centre ok na Facebook okomona ngo ok si likileni balobaka nini likene okomona centre ngo malamu okomona ngo kitoko. Alors même serveur oyo bat bazoko sala ngo ezali bana na ngai po bana na ngai bazo déjà idéologie ya tata na bango donc bango baza koleka tata bana wana bazali koleka tata donc bana wana nde bango nde bazali lokola lobaki oui corridor donc oya santé nde mwana nanga médecin yende mutasimbi bureau wana. Papa corridor bambote non wana komone docteur arrivé aza munganga. Okay. Aza munganga. Okay, aza munganga. Wana mwana misato. Mwana liboso maître Ruth Batala ye azali conseiller juridique na centre oyo. Na centre te mena na bureau méthode. OK? Alors maintenant mwana nanga ya suka Christelle Basivikidi yende mutasimbi côté donc banderole wana omoni wana yende muta concevoir yango même maroquinerie wana yende muta simbi yango na informatique mwana nanga suka donc papa Basivikida kubala kombo ya mwasi mama Denin Matondo naza kupesa ba bizu place azali mama ba bizu yango wana papa kuta bosa na ko pesa ngata ba bizu et ça les bien papa ba oloba te kaka papa tie bana na ye tie bana na ye.
nalobi boyi centre oyo donc bato oyo zokomona oyo nde bana donc naza kozwa bango te lokola basali po rigueur naza nango bango moko au départ bazalaki komona nga lokola pasi mpona komesana na ngai mpo naza kogangela bango liseki te mpona kodresse bango tala kaka sikoyo bana bakumi lokola babombe mais ngai nalingi mpenza kopesa bato nyonso bazali awa na bato bayebi ngai mama journaliste bayebi ke papa wana azali moto moko ya logique ya sérieux ngai bayebili nga ndenge wana donc nalingi mpe ke tina bato bazokosala awa na bato bakoya koyekola awa balanda logique wana po papa Alphonse akomi boye po ete nalandi d'abord mateya ya baboti nalandi mpe baplace nyonso nasaleli wana bato wana baforme ngai yango wana mpe ndenge nalobaka na ebandeli mayele wana oyo naza nango soki bolingi ekufa nango kaka pamba bino moko mais bana oyo basali na nga oyo ngai nazobenga bango batravaille te na ngai basali baza bapartenaire donc voilà ndenge nazo koconsidere bango. Merci beaucoup. Tokomi na biso déjà na suka. Voilà, bino moko bouti komona lolenge kani oyo émission na biso la planète verte et uti ko talisa biso elongo na bino lolenge kani to uti ko palola na maimatali développement elongo na papa Alphonse oyo azali désormais na centre de formation professionnelle oyo babengi Mbanzangungu chez nous bino moko bomoni lolenge kani aleki na ko talisa biso ba pilière oyo ezali na kati aleki ko talisa biso ba formateur oyo désormais ba ko travailler aleki na ko limbolela biso utilité pe aleki na ko pesa papa ya mboka ya République démocratique du Congo numéro 1 son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aleki na kozongisela ye ya no po ete ya lobaki bosunga nga na ko développer mboka ya ye kosunga papa Fati na ko développer mboka na cadre ya formation professionnelle ezalaki wana ngai wa bino Bibisho Tibola elongo na multimédia Gypsy Esanga topesi mbote na bino boso obolingaka biso pe mbote na bino boso obolingaka biso te tokutani mikolo mizali et au revoir. Bamayele nyonso wana naza na yango. Bo soki bolingi na kufa nango kaka e bino kaka même ba professeur ebele na yebi ayebi ko utiliser ordinateur te. Ensuite ba tie ministère mobimba ya formation professionnelle et métier. Donc ça signifie que connaissance informatique est poni ce qu'on a agité. Alors ba millionnaire wana ba kozala créer soki batu bango moko ba mi pesi na misala puisque ça le Congo c'est le paradis terrestre. Bienvenue sur